Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yo bon on Espoir de Kin. Pour s'abonner à yeah. Ouais, le balanga il nabi que Kagrave Ojiba déjà ebi. Kagrave Ojiba déjà a ebi mamna lo ba oyo donc ils a pas si souci pena souci pe ma makas na kata motema. Souci nanga zalaki venir à belaki azongela boulot na nga pena zo chance de retravailler na et le monde nga sala musala na bien ndenga na yo kaka parce que nga na yo ko déjà fait ça bela nga ton na parce que nga na nouvelle recrue donc ton na yo ko déjà fait ça bela déjà donc na souhaita ki que Véabika, azong la boulot, on a travaillé ensemble. On a travaillé na pe le monde na vivre pe ba bien fait na yendenge orchestre ne ba collègue na ba témoignage ba travailler na ba ancien na ba témoignage mais bon autrement ça là exacté il y a pas si mais nzambe na permettre que maman comment toi na choisi quoi toi na choisi donc na vraiment sentiment moi il y a pas si sentiment na vraiment il y a pas si quoi. Un monde a tout ya Kagrave TV balona mojiba baso partout dans le monde na habité salutation na yo topema liloba moko za réconfort ninga famille quoi bana nyoso ya Kagrave mojiba na famille ya vena biso moni production ezara ke liweza nzela na biso nyoso liweza nzela autre qui jamais ko boya okende ezabile autre qui jamais ko boya rolia ba royela o madeso ba na lia madeso linga fumbwa Barrel au fumba baganalia a fumba tena linga mimbi tekute kutoma tembele batia poisson na kati voilà mais lui aso ba eli en oza obligé d'ame ma kutoki mango ezati donc oza obligé d'amango donc tous la gama kasi lui nzana biso tu biso ba to tira to milengela rapé to bongisa nzana biso enfin ke ba biso na paradis ninga makomi et lobby quoi donc ba moti nanga na Arijana Mbula Carlos na kati ba Lyon mbote nanga na Alain Mouteke na kati Bermenga mais mon vieux to sala ninga to lobaka ya théologie ve nanga na kati France ya théologie ba mbote na yo dada muzinga Sarah Bouchiri donc dans les beaux toujours na bosani pété ba nyoso balinganga trop Chico de Clamart hein. Il y a les monqués en cravate, il y a pas qui est les bourgeois de Coventry donc tous ensemble tous laver mon ibu quoi donc merci à toi. Na mutu mona chant o bossa elife on a habité moi loko wana moi et loko wana sala ngoma na Kagrave ba sepeleska bazali ko ah mo loko wana papa moni yoke yo tiki famille wenge na pasie na mawana mitema ade seje moni yoke yo tiki famille wenge na pasie na mawana mitema ade mawa moni be kondo ke we mawa
Monibe production mawa liwayo mabe memele biso papa Monibe yokumbele biso CG Monibe sali pasi na miti mato kolela sali pasi na miti mato kolela teo longe ya kolela yo pasi na miti mai oyo mawa oyo mawa mama oyo mawa tokolela oyo mawa troye Monibe yaki pasi na mutema pasi na mitema yo pasi na mitema pe mawa yo donc oui la rave Monibe quoi voilà quoi merci beaucoup merci à trop kokufela moto lingaka kokufela moto aza pembeni na yo esalaka pasi ve Monibe pa na ngai ngano benge papa nano benge papa parce que ayambi biso etake bana azo gangela ya no gifle au voyage za 7 heures au komi 7 heures ke bana mbata ya no gangela zo finga biso pende etake donc ndenge zalaka donc moi nana papa donc nana ba souvenir ne belé viona depuis nos chic choc loenge ngana beta ba drum na ba chic choc loenge ve Monibe production c'est qu'on a un producteur a produit biso donc dans les bons donc ça na ba souvenir belé quoi donc ko lo baiser belé passeport na nga liboso na wenge ve Monibe premier voyage na nga na 2011 na Kabinda ve Monibe premier voyage na nga avion na wenge ve Monibe aza benage chéri senti otikala na ngena petro donc na utine ta na vandine à part wenge de 2010 si lelo na vandina ye 95 96 on a chic choc loenge na venga dio si batebe ba biloko wana ti on a vu zo produit ba ndule non ya ba quartier azo betisa o ba jeune mo ba quelque part ti la bino podium na kwa mo bo beti va produire ready ami si batebe ba bengote va outi na ba production a na état que DMC directeur marketing ya wenge musique maison mais je me souviens encore on a fait moko l'anniversaire quand on a fait Monibe ça il a une lettre côté bralema 15 casier bima maramwana non c'est la biso sous par rapport au vieux on a un papier un contrat donc on a pas souvenir belé pour naï talaka ti akufi na l'élite na l'élite pour yo ebi taka père la famille biologique na yebana na ye moi c'est na tiki libote na mobimba un mona ozana mamu likambote ko lobana bango non le baka courage parce que o ekweli bango ekweli la penga ekweli la peyo na sili pe ko koyati donc basalaka fort donc et les gars papa déjà salarié déjà c'est va papa ça bien et puis Dieu grand bana bazo chike kitoko ba classe par rapport au niveau baza et ça la bien pour ve Monibe azaki motamayel ya to kutana mindele yeso akota ambassade abimi na visa donc nzambo apesa ba makasi le basuka ko za ndenge ni na bana ka grave ba Holanda yo wali lo basuka zaka ke tout ça ce qu'on a studio formidable Igo c'était 4 fois champion Yokozuna catcher américain Migolobo mesanga benga catcher américain donc c'est ça parce que Bambote na titika mba faire des millions honorable Lutumba mon niveau nanga Bob Zidane donc c'est ça merci à ton aide. Merci beaucoup merci Gosente donc nous allons continuer quoi merci beaucoup. Bandeko batali tuza na matanga quand nous tous continuerons na biso vous allez bongo na Nicodème awa dans makaba awa ou baza bongo ba musicien maison mère tous na bango awa to quand tu ba peu impression na bango tu ba comment est-ce que bazo accueillir derrière oyo bazo ki yango Nicodème bonjour. Bonjour. To moni na matanga awa na habité na bi kozana pasi vraiment mes condoléances na bino na famille Mobimba yobani kozala ngpo na vie Monibe production ve na bino zaina ya tout ça on a passé dans motema toujours la vie donc maman na passé dans motema donc toujours la vie na moni toye boye to lati motane et to lati moindo pona roya ko lela kulutu na biso wazaki très important pour na biso donc le les ali moko na ya suka peut-être ya romone na cercueil boye donc to bano kanise kana ba souvenir à malamu souvenir no za ngwa malamu za ina pona vie garder na motema souvenir na e belé à malamu
Mais la famille biologique n'est pas un mot pour nous vraiment réconfort cause avec ça puis courage dans la famille, courage dans la famille, courage dans bana, courage dans batutu, courage dans bandeko bayaya, et ça destin c'est là na bisoto. Merci beaucoup Nicodème. On ne peut que dire gloire à Dieu parce que à souffrir peu moins trop la maladie. Nous avons un sentiment il y a tristesse, mais quelque part, nous avons un sentiment, il y a soulagement, il y a joie, parce que nous avons mettre fin à la souffrance, après ce temps qu'il se reposer. Oh, tout aux autres salles, âme, esprit, ils ont abisso. Ils ont honoré, ils ont respecté corps. Et je crois que gloire soit rendue à Dieu pour tout. Liwa Zanzela, il y a tout le monde. Il est inévitable, Mututu, à Olekawana. Il y a fatalité. C'est quoi? C'est la voix de tout le monde. Tout le monde va passer par. Ouais, formidable, c'est Sila Kala. Formidable, c'est Sila. Juste tube mon kaka. Ton excellent, on a 4, il y a 7 jours de la semaine. Donc, ils ont un boulot, ma casse, c'est Sila. Mais Chéli, Zala Mobali. Tout bazar on va à mibali les gens en fin du monde c'est ça début à makambo papa qui a tiki bino parce qu'il faut m'appeler bana pe robot bino pe borotika ainsi va la vie. Donc voilà quoi, nous on est là toujours pour soutenir et voilà biso na ba concert na ba mamulu on est plein Nicodème tout le monde. Donc voilà quoi. Au sala qui nzembo malheureusement tokoko betango te to saleli ba vocal ba leli ba mise ba leli kana ba chant de les gars nango bien quoi. Tout à l'heure tout le monde a bien podium comme ça. Dernière chanson on va accompagner pour la dernière demeure na ko. Merci ma. Moni ba me manga poto na le stade de France na ve moni to vanda na Paris na ve moni. C'est des grands moments à vie na. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour nous. Donc en bref c'est ça. À Brazzaville, il y a passeport, il y a bébé, le roi secrétaire, il y avait mon ip. Donc, témoignage, il y en a de trop. C'est un exemple palpable. Il y a bateau qui travailler na Wenge. En bref, c'est ça quoi. Mais pour la Nabila quand on a nous WhatsApp, quand il a moni c'est l'autre pour deux partir États-Unis, quand il a dit moni production là au papa, pas moni ba kufa bi oui a kufa lobby. Na pas message. Bon ba ça pas moni oui pas moni ba kufa tirer un message bobo. Na quand tu fais Facebook dans moni a dété qui pour a bien déjà Facebook. De na ba liwa papa souci fort dans la réunion son a type D et bimi, na de peut que kuna papa lelo tous à makasi po ça passe makasi po parce que kozana mutu bomesana yeke atiki bino passe vraiment makasi ya makasi na tout ça na fort ngapa na peine na déranger fort à rosa de papa mon transport exacté ngamna faut le transport au moins l'embouiller pas vraiment et pas si po sona vana moli bola moi na ma BP souci fort. Merci vraiment la moni bolingo za kaka te que tous arrêter baby nemite bolingo pas moni tant on passe de barbaninga. Merci na danser awase quoi ya venanga Fabregas que seigneur soyez avait fallu pour pas la moni ya ba misepe avait so faire gola ba ye tabiso. Merci vraiment na baka na famille baza makasi poza nzana biso tout to bota ma rappel to kufara photo kangaka mutema le ngape lobi boroyo kape mamulu bakei to ezaka mabuka ka nzambe kaka ba fan to maison mena bika pasi eza biso tout ba fan tout ba dégâts Schengen yo yebi 5 étoiles de so pesenga déjà mes condoléances nanga. Merci vraiment ba fan tout ya wenge musique maison mère vraiment po botika biso te ya bisengo na mato sala kaka boende yango to lingaka. Merci vraiment. Ouais to munyo na matanga chef ten ya ba danseuse ya cultura PV na habité quoi aussi na biso ba benga ka grave na habité bana poto bazolanda yo mona yo zanini par rapport à ces circonstances oyo bana poto événement ça donc babi au cas grave Lengi TV babi cas grave ne yango donc cap na ya makamba ngo pe nande yango yo cas grave Lengi TV babi
s'abonner de belé abonnement talaka miko emo sniper tireur d'élite Neymar ngamo dans non babi cas grave donc cas grave donc maramba pétende on to landela te babi oya masolo ya cas grave Elengi TV tokos Elengi TV cas grave nde yango masolo check mais matanga un mot pour la matanga ndé matanga un mot pour la Moni production yo yeba qui est trop bien yeba qui peut ba œuvre na via salaki mona yo zala ndenge ni pour la Moni vers salaki eza ebele ya bulamu eza ebele ya bien oyo tozo kana ba leader pe na ba musicien ba mali bosso na biso ba danseuse même donc ngana ko na bien de bien belé ya mabe vient na yebi na ngate donc na bilobelo mo ba ko lo ba lelo pour na président Weranson ya mukie bazwa tin ko zala ba et bien belé donc ya mukie bino bolo beza mukie en tout cas botika mno loba na miso to ko la vie kala mingi te faire zo kende na pour na biso la vie continue to e ba ko soigner biso to tikal to e ba bo msanzela po eza nzela ya biso so po to sali nini o lekaka na powdra la habité dernier mois ni na bana cas grave ne so ba otala yo quoi babi Elengi TV cas grave masolo nde yango ki tetite botosa Elengi TV cas grave ki tetite botosa masolo yango bakanda minene boya no ande ba ogirona cas grave Elengi TV ande ba ogire masolo to minene oyo mutabilobela yaka cas grave géré yo oyo mudora seré yaka awa seré nos hypocrite cas grave ne géré yango nde na source ya ko dévoiler ba secret nos babi Elengi TV gu Elengi TV yonde bango yi. En tout cas, merci beaucoup. Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Nouvelle Tendance TV. Alain Dele, the King is back. Yobongona Espoir de Kin. Faut s'abonner.